DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours vraiment na ngambu na biso poto yebi ke boza ebele boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV boyebi kaka ememela kabino actualité mais to sala kapé ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité mais pas seulement ba sujet d'actualité to sala kapé ba réflexion sur ba faits sociaux na ba réalité oyo toza komona na mboka na biso République démocratique du Congo boyebi kaka RDC loko makasi ezanga kanango ba problème te avant to betali solo to memeli bino lelo boyebi ke awa to zwa déjà mokano to pe devoir ya ko sensibiliser bino par rapport na maladie ya COVID-19 surtout na otoza komona na ba balabala na biso na ba kati ya ba bus na ba arrêt de bus ozomona na ba supermarché na nzela kaka en général batu bazali susu kolata ba cache nete bazolata ba masque te pona nini comportement ya boye maladie et silité tolongana no COVID-19 te ata soki toza ba tetu plus que ki tetu yango moko na mboka oyo toza ba symptômes mais maladie ezali bandeko na ngai ko prévenir maladie wane ko coûter biso grand chose te tomi batela poto batela pe ba famille na biso webi kaka prévention des meilleures armes to nango face na COVID-19 topé coronavirus actualité eza dominée par passage médiatique ya Adolphe Muzitu moko ya ba 4 leaders ya Lamuka passage médiatique na yo ezali au goût ya ko signer en fait acte de décès ya Lamuka ko boma Lamuka Adolphe Muzitu a tenir ba propos moko oyo et choqué et frustré en tout cas ba partenaire na bango mususu ya kati ya Lamuka nde ezali vraiment ko poser problème de moko ya ba lieutenant ya Adolphe Muzitu azali ko meka tant bien que mal ko se défendre peut ko défendre leader na ye par rapport na ba propos atenaki na yebité soki azali convaincant hein soki ko convaincre bino na yebité mais en tout cas nga na lingi na proposer bino bolanda ye boyo kaina ne bongo na simato zonga to sa mo analyse muke par rapport na ndenge ya ko défendre maloba o Adolphe Muzitu alobaki et ensuite to conclure les so na biso. Je rappelle que boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV yo mtoza na abonné tende konanga ozozela nini cliquer kaka na bouton no moni en rouge ba komi pe s'abonner mbala moko komi na yo membre ya DMTV ko bossa na pete ko cliquer na petite cloche ya notification et ko apparaître une fois que oko s'abonner yango ezali pe importante makasi parce que et ko permettre na yo orataka lisusu te ba prochaine vidéo to ko mettre awa en ligne. Alors suivant extrait muke oyo ya émission moko e pa yo pi Blanchard Mongomba alekanaki toyo kayendenge azali ko se défendre et bongo to se retrouver awa poto si sali solo oyo. À tout de suite. Parce que l'India, c'est quand même moi mise au point qui débat dans l'opinion, bien qu'ils aient déjà l'autre disjoncté, mais la Lingia, mais quand même, on va mouquer. C'est Premier ministre, hein, ça les sorties médiatiques, et salut moi, Makelele, personnellement, na yeba kayelo kwa za mutu moko ya kimia, pacificateur, mutu moko ya lingaba polémique, mais n'a quand même pas compris. Premier ministre, savoir qui polémique, c'est polémique, créer polémique dans l'opinion. Qu'on même petit qu'on réduit, moi quand il y a Mouninga Naye, leader important, petit monsieur, Mounisi Katumbi, dans les réseaux sociaux, parce que débat avec comme il y a financement, quelque chose comme ça, est-ce que tout le monde a financement, est-ce qu'il fallait même ça de voir dans des cours blanches Mongomba où va-t-on aller dans la montée? Merci les gens na sepeli na moi raccordement pour le salut pour les pas ça la mission comment tikolo bayango na banza ete bandeko balangaka mwana mboka Muzito bayebi mwana mboka Muzito bazali initiateur ya parti Nouvel Élan ancien premier ministre mboka na biso azali moto ya kimia bazali moto oyo d'ailleurs tango makambo ebandaki awa ya moyete tokende kokweyisa Kabila na ebonga oyo akweya na yango ndenge tomona mwana mboka Muzito azalaki parmi para leader oyo batambolaki auprès politique, l'union sur opposition, pour nous créer
faible à l'idée de tout ça, la union, on a pourquoi il s'attendait à Kabila, leader Jean-Pierre Bemba Gombo, akutana na mwana mboka Moïse Katumbi Tshako, akutana na mwana mboka Félix Tshisekedi, akutana na bango banso kuna kolakisa ete esengeli tosala bandeko. Mais mpona motuna oyo tuni ndeko Jean Mila, effectivement nazoconfirme ke mwana mboka Adolphe Muzito asali sorti médiatique na oyo eleki malamu mingi, asololaki na moko ya ba confrère na bino azalaka na mikili ya libanda mpe émission wana esalami na oyo babengaka visioconférence. Oyebi makambo ya visioconférence ezalaka mingi nde makambo ya connexion internet. Na kati na émission wana alobeli makambo ya dépassement budgétaire, alobeli makambo ya légitimité ya pouvoir, alobeli makambo ebele. Mais motuna moko eyaki kokota na kati epai wapi batunaki ye question sur financement. Il y a campagne à Martin Fayulu, même financement, il y a la Mouka. Moi, je suis Adolphe Muzito, na eyanunaye, alingaki kotalisa to atalisa ki na bayi ekolo ete, na kati na la Mouka ndenge convention na biso elobi yango ezali plateforme politique. Donc à des plateformes politiques, nous avons mis là, ils ont la association. Au leader Banso Baye, mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, mon amboka Moïse Katumbi Tshako, mon amboka Martin Fayulu, Peye Moko, mon amboka Adolphe Muzito. Atalisete, na kati na lingomba, ya banganga mayele wana ba leader politique ya minene ndenge na uti kutanga bango wana, moto moko akoki kozala financier ya campagne Mobimba wana te parce que les gens m'aident sur le plan scientifique, c'est un financier. Financier, les amis montrent au Babengi, il est pourvoyeur. Dans le poteau de Rokoloba, pourvoyeur et ami solo. C'est que Batomine n'a idée que. Mais est-ce que nouveau il fallait que ça la débat? C'est ça le problème. Non. Même ceux qui journalistes à tourner qui sont ici, il fallait nécessairement répondre. Je pense que sachant que vous allez pour créer ma polémique entre bango tout ça. Des gens m'aident. Et l'on peut créer polémique n'a pas de ce que tu as les bateaux sur Bazolo Babazo, nous la tête à ma camboya mis solo, mais Bazolo va pas y balobier, TIA, Bengi, les communistes, qui petit, mais sur terre, de quoi Adolphe Muzito, Azali, na indication. Na moi mané aoki kokoma tina niveau ya mwana mboka Moïse Katumbi Tshako za leader ya monene ya mboka na biso lokola bango banso petit monsieur te quelle que soit la divergence politique bakoki kozala na yango ezali connexion internet ne bato bazoyoka ndenge bazoyoka na mesoki andi émission na okomona. Merci beaucoup, c'est pas notre. Na makambo ya financement de kozo medana na sukana 2 minutes 2 secondes. Et c'est là qui a le bain quand même parce que au moins les babylons sous bino babandi sango tout ça cabino mingi mais au tchaka ba découper na moi les bunga les lots sont au tali débat on est tout ça ba débat au peuple zela et comment kaka Moïse Katumbi a financé la Mouka so quand est-ce que au tali c'est Jean-Pierre Bemba Gombo azali Adolphe Muzito azali Martin Fayulu bango tout bazala ki ba associé au lieu na 100 francs ngana na 10 francs au kuna pourvu que toko kisa au peuple a senga ki biso mais tant que le bien te moto na kata lisanga cause à la cotisation, nous sommes payés $50, nous sommes payés $20, nous sommes payés $10. Donc, dans le cadre de la financement, il y a dans le cadre de l'association, contribution, pourvu que tu réussisses objectif. Mais alors, c'est tombé, il faut qu'admettre qu'il est tombé dans le contexte, il y a bien été, parce que on a crise des alliés, parce que Moïse Aya, on n'a pas senti même les gestes, je suis presque à Kinshasa, même, compris, c'est en beauté, même communiqué, la déclaration, même à l'okola, qu'il y a vraiment un problème sérieux. Et donc, ils allaient solo, ils allaient dans le bayango, les lots devant étant de Ike. Bazali, Mili Mabe, ils allaient biso, baye tout zanaka. Tout y a bali biso. Parce que leader na biso, bazali, bateau, tout le monde, ça na bangote. Deko Jean-Pierre Bemba Gombo, deko Moïse Katumbi, deko Adolphe Muzito, deko Martin Fayulu, bazali bato oyo bato samaka bango na bango parce que bayebani ba kilo ba bifo na bango. Mais ba collaborateur, o batambola tout autour ya ba leader biso de Kijale de biso. Ya mo toujours est-ce que mon deko Moïse Katumbi Tshako yo mo so kona na le dialogue ba été na financer campagne à ça ka moté. Mais simplement parce que bato bazali contrôler ba à la Kisalidia qui est plus royaliste que le roi et puis on a senti réponse à Premier ministre la question comme s'il y avait vraiment quand on a monté matin on va répondre vous savez banalisé donc le fait de citer comment Moïse vous sentez vraiment que c'est la question rapport à se défouler. Merci beaucoup. Vous allez quand même respectualité devant ma grand leader merci beaucoup.
ça n'a aucun problème personnel. Merci. Moïse Katumbi Tchapoué, politique et beaucoup comme ma sauté dans banane. Donc, on a été attiré nulle part, alors nulle part. On a compris, Blanchard Mongomba, cadre et un nouvel élan. Nouvel élan, Adolphe Mouzito, j'espère qu'il va te comprendre. Banza été, n'a précis d'abord merci. Mingi n'a pas auditeurs et téléspectateurs, Barso, Babengi, Zola, Accessolo, et Tibazali, Kolandapso. Mais, Nangina, ça n'est pas Raphaël et Lokomoko. Moni, tous les interventions non mais le non voilà la muka bazo kanate parce que leader moko a fini mon sous non ndeko nangai ya liboso ezali ete ndeko Adolphe Mouzito ninga natalisaki atikali ko le baté que Moïse Katumbi azaki petit monsieur à lobby yango te ezali connexion compréhension bato balandi en mabe mais awa tous allez ko confirmer nous en tant que cadre la nouvelle élan était ndeko Adolphe Mouzito akoki jamais que se permettre ko benga moko ya partenaire na un petit monsieur même moto yozo lo bato ko finga moto abenga bato bantaba na mboka oyo yo ndeko Raphaël Oyebi moto abenga bato bandoki ba collaborateur ou ba leader politique ya mboka o bandoki yo yebi. Donc je crois que aux années na leçon peut-être ndeko Raphaël ya ko bato ete moto songolo alobi moto songolo. Voilà, nous sommes de retour, hein, Botiko Landawana, Blanchard Mongomba, une longue explication, hein, kaka par rapport à Makambo et Adolphe Mouzito, Alobaki. Alors, question Zaliboy, est-ce que Adolphe Mouzito a traité qui pena Moïse Katumbi comme un petit monsieur, kaka po journaliste a tourné question sur Moutou a financé qui campagne ya Martin Fayulu parce que na opinion Zali Kolobama mingi parce que na ba partenaire nyo surtout ya la Moka ndenge basala ki wana Moutou toyebi penza kasaki na mbongo makasi ezali d'abord Moïse Katumbi, ensuite Tokoloba Jean-Pierre Bemba, ensuite Adolphe Mouzito, peut-être Nasuka Martin Fayulu. Et donc na opinion batebele bazali ko kanisa ke Moïse Katumbi nde penza mutatiaki mbongo makasi pour campagne wana elekana, mais Moïse Katumbi yemo ko tikala jamais ko s'exprimer par rapport na likambo wana, probablement peut-être ba lieutenant na yepe bato bazali nzinga na ye ba laisser entendre peut-être pe ba makambo ya lolenge wana, mais bango moko ba leader ya la muka batika jamais ko solola makambo ya lolenge wana. Alors une question finalement est tombée na matoi Adolphe Mouzito, la manière ya ye ancien premier ministre ko répondre ne suscité étonnement et pas ya batebele pe ba observateur ebele ba moni lokola zalaki kaka kozela occasion pour que akoka ko se comporter un modèle wana. Alors Adolphe Mouzito un peu énervé, on l'a senti dans sa réponse, hein, à lobby que Moïse Katumbi tendait à financer qui campagne wana. On peut comprendre que campagne wana zalaki financé na concours ya batunyo soto bazalaki ba leader wala bangunyo soto ba se cotiser qui ba bataki ba moyens, qui a mis plus de moyens, nous n'en savons rien, mais est-il que ce n'est pas une seule personne qui est intervenue. Alors ba propos yango bimi lokola mabe, bimi lokola que Adolphe Mouzito a boudé Moïse Katumbi, a traité de mutumoko yo azali na mbongo batu bazali ko kanisa tende batu bazali ko interpréter yango modèle wana. Alors une autre question, fallait-il que Adolphe Mouzito a s'apaisantir sur dossier wana donnant des explications telles qu'après ça qui toi kokaneka ko balaye yango ko lekana kaka lobi, l'essentiel les ali qu'on a réussi à réunir des moyens et que Marcola Saki campagne na epé les qui dans de très bonnes conditions. La manière dont bongo zoma ki bisomo na kaka yebi, je pense que réponse ya bongo aurait été beaucoup plus sage, mais manière na pour répondre au vu des tensions oyo bango mo na kati la muka bazolo baté mais que perceptible toujours sentir yango te comprendre que kobeba na ezali vraiment et que la muka wana etikali nango kaka elilingi ya pamba et si ekufa nango kala la muka ekufa nango déjà parce que Moïse Katumbi aye awa kokutana na Félix Tshisekedi basolola ki avanté. Il faut dire qu'il peut na cadre la muka ta ki na cadre parti na ye ensemble pour la République. Tomoni accueille ndenge bayamba ki et tomoni bato MLC kokende Jean-Pierre Bemba pesa ki mot d'ordre pour cela. Tomoni lisusu bato ya UDPS kokende ko yambaye parce que zaye ko ya pa kutana na frère na ye Félix Tshisekedi pe bakutana ki basolola ki kitaka. Et puis mais na côté à la muka où ils allaient coordonner actuellement par Martin Fayulu to sentir moi malili. Bien sûr il y a eu des justificatifs, hein, par rapport à Kolobake, mais ils allaient qui volonté à bango moko batu ya ensemble pour la République ba organiser makam na bango moko ata soki ba organiser ki yango bango moko mais MLC kendaki ko yamba UDPS kendaki ko yamba la muka ko kaki pe ko kende na ndenge na ye eside nouvelle élan ba ki na ndenge na bango ba kendaki te nyoso tout wana el tali si biso qu'effectivement makambo ezali mais ils préfèrent fonctionner na hypocrisie
soki toyebi te soki pourquoi ba continuer ko fonctionner bongo vaut mieux kaka ba panza kaka selekelango donc panza selekeleza les sous na sens te je crois que ba déclaration il y a Adolphe Muzitu ancien premier ministre et yenango les sous vraiment de ko confirmer liwa ya la muka po siko ekomika kako se défendre donc Boslandi Blanchard Mongomba il a du mal même à s'expliquer par rapport à Makamboano et les Kani, mais que voulez-vous, le vin est tiré, il faut le boire. Adolphe Muzitu devra assumer ses propos pour yende à s'adresser à un journaliste à répondre à la question la tempérament moko ya malamute na moi dose ya kandande et sali polémique oyo tozali kolanda actuellement. Voilà, lisolo tongeto memelabino, nous espérons que ça vous aura plu hein. Ce qui c'est le cas, botike la biso moi like na bino sara biso toujours bien, ça un motif d'encouragement pour nous, mais mingi pe sur la point de vue ndenge moko to contraire na biso exprimer yango na nzela ya commentaire to koki pe ko échanger na yo soki ezali pe souhait na yo et lisusu to s'abonner na chaîne oyo DMTV ndeko nanga soko zana na abonné te moi clique moko kaka en une seconde na bouton na rouge ba komi s'abonner au komi na yo abonné na DMTV ko bosa na pété cloche de notification ezobima dès ko s'abonner ko permettre na yo rataka le soute élément moko to tia awa na kati ya DMTV. Merci encore une fois pour le temps oyo bo disponibiliser pour bolanda biso to bi que temps la bino est très précieux to côté na bino prochainement hein, si Dieu nous vie en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.